Président Donald Trump républicain na démocrate Joe Biden vice-président yakala bandungwanaki pona mbala ya suka yamba na maponami mamokonzi ya mboka ma le 3 novembre ezalaki na linaka lia itandoeke uto Nashville na Tennessee lilandamaki na ba million ya bayi Amerika pe na mokili. Président Félix Tshisekedi akozwa maloba lelo liboso lia ekolo likita liambula matari lisengela maki kosalema lelo lizalaki lisusu te pona yango. Bayi FCC balobi bakondimate bazuzi ya cour constitutionnelle basato balapaki ndai omokolo mwa misato oboso ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Maye bazuzi baye bakosala matali bango te elobi FCC na kobakisa ete ekokoba bitumba pona botosi bwa buku likonzi pe ekosalela makoki manso mabosembo. Kalaka mokonzi ya ONU abwaki mbela ya kimia na bakambi ya ngambo inso ya Côte d'Ivoire yambo na maponami ma le 31 novembre. Bato penina tukumisato basi bakufi na matata mazali na mboka yeye.